Voilà, c'est bon, Balandia Poto, Bana Poto, il y a France, il y a Paris, il y a Belgique, bah, Internet, il y a Congo Live Télévision. Merci, na confiance au Bossala Bisso, Lelo, tu es coloqué à Bino, moi, Namboka, moi, Kazali, membre, il y a société civile, bah, s'occupaka, na Makambo, Italie, Bélection, Pambate, et Tokobe, Tabongo, Masolo, Kakoza, ko tourner autour, il y a Bélection, parce que mi Kolo et l'équito, bah, composition, société civile, baza, ko télé, ma penza, ko senge, teba, les kanako, reformer ce nid et puis loi organique en même temps. Mais on peut s'abuser sur mon réaction par rapport il y a discours programme il y a moi Namboka Sylvestre Ilunga na angle il y a continuité il y a processus électoral Ezali Bongo André Kiomba Azali vice-président il y a commission africaine il y a supervision il y a élection moi Namboka André Kiomba bonjour et bienvenue. Bonjour messieurs les journalistes. Aux alliés vice-président à CASE, d'abord réaction par rapport il y a discours programme, il y a Premier ministre, des bas élus, angle, il y a continuité, il y a processus électoral dont parachèvement il y a élection municipale. En tout cas, to sepeli mingi makasi na gouvernement il y a Premier ministre Ilunkamba na ba ministre oyo bazalaki présenté na Assemblée nationale. Kasi na pilier oyo etali makambo ya maponomi ba élection na continuité pe parachèvement ya processus électoral to sepelaki na yango makasi komona te nde loko to banda kozela kasi lokola eza parmi pilier ya gouvernement oyo ezali présenté na Assemblée nationale to komi kozela sika Assemblée nationale na rentrée parlementaire oyo ezobanda akoka inscrire à l'ordre du jour question ya Seni pas présenter nano puisque Seni azana nyongo ya Seni azali na yango il faut Seni akoma na Assemblée nationale a présenter oyo to bengi rapport général ya ba élection c'est-à-dire rapport naïe depuis 2013 jusqu'à 2019 après ko présenter rapport général wana lokola bazali fait mandat tozali kozela présidente de l'Assemblée nationale akomela sika ndenge salamaki na ndeko beminako akomela ba composante oyo bazali na droit ya ko désigner ba animateur ya Seni banani bazali majorité présidentielle conformément na mubeko loi organique à ko désigner 6 personnes ezali opposition politique à ko désigner 4 personnes ezali société civile à désigner 3 personnes. Dès lors que ce que tokomi kozela na pilier naye o yetali makambo ya maponomi ba koka ko tindela biso mukanda wana toyeba na ko remplacer bazali ko animer Seni po bazali na fin mandat ba koki lisusu ko sala musala te conformément ya mibeko ya mboka na biso. Alors moi na mboka André Kiomba eza proposition ya ko continuer il y a parachevé bah élection municipale et ça trompe EIT parce que tout le monde a qui arrêté à tout non arrêté à gouverneur et à ville et Kinshasa Oyo a permuté puis a nommé bah bourgmestre. Cela peut continuer s'étendre dans d'autres provinces. On se demande, ils a trompe EIT à proposer juste au cas parachèvement, juste pour faire plaire aux gens et ndeko eloko oyo ya mba élection il faut koyeba que likambo babengi élection elingi koloba musolo mbongo na l'état congolais azali na urgence ya makasi eza d'abord insécurité ya l'est du Congo, 2 maladie oyo ya virus Ebola ezali kobimisa musolo ebele pona bandeko na biso bazali na est bazala na kimia. Toujours un financement. Mais kasi ba financement wana to financement pour le moment ba koki ko pesa yango te du moment où tozali na changement ya ba régime et que jusque là régime moyo ba partenaire ou ba partenaire technique financier ba koki ko pesa confiance ezali nanu te et en plus bazali ko animer Seni bazali fait mandat. Donc ba partenaire ba yaka na musolote ke ba ye ko bwaka avant ko pesa yango balandaka programme d'abord ya gouvernement na calendrier électoral. Calendrier électoral les autres c'est que non période où tozali tokokaki déjà kozala na dépôt ya ba candidature ya ba conseillers municipaux ainsi de suite pour na ba élection locale. Mais na lolenge oyo yo uchi kolobela parenthèse ya
remplacement ya ba gouverneur yo omoni arrêté ministériel arrêté ya gouvernement provincial oyo est nommé ba nouveau gouverneur bongo ba yebazaki en place ba kendaki wapi. Alors wana tokoki kokota na politique ya ministère ya intérieur na gouvernement provincial était mais biso na maye matali makonomi soki gouvernement provincial amonaki ke no ezaki dirigeant na babisika songolo mpaka no ba commune songolo mpaka la qu'il fallait nécessairement suite à babi oyo ba gouverneur basalaki ba bourgmestre basalaki akokaki ko tia bango mopanzi atia ba bourgmestre mususu ya sika bazela ka élection te lokola élection on etika nanu ko sala mate biso to yebeka ke no processus ezali mais seulement élection wana eloko ya koyeba pe ya kotia na mitu ya ba congolais eza élection eza ko coûter trop cher que ba élection to uti ko lekisa président de la république ba députés provinciaux na ba gouverneur de province et budget seulement ya élection wana eza au-delà 3 fois supérieur ou 2 fois supérieur que bongo oyo l'état bimisaki pona ko organiser ba élection uti ko leka na yango et dépendre de l'appréciation puisque ba élection ezali kaka technique ezali politique mais ceux qui na kati ya acteurs politiques ba ye ko constater que élection wana ko organiser ça peut nous coûter autant de millions et que ce n'est pas une urgence pour le moment dans introduction urgence ezali sécurité à l'est du Congo urgence ezali pour mettre fin à virus Ebola puisque ata mo pa yeso qui a pesi ndengolo ba financement wana ya virus Ebola mais sachez très bien que biso ba congolais to vandi pe pamba te gouvernement zo mi sa pe ya ye musuru na yango l'état congolais ko tiko mona que non organisation ya ba élection locale et ko tiko zalate ba passer par nomination ce n'est pas un problème puisque l'état congolais a fonctionné depuis 2006 jusqu'à nos jours sans que ces élections ne soient organisées. Ce n'est pas cela qui a empêché la tenue du reste des élections, telles que l'élection du président de la République, des députés provinciaux, nationaux et consorts. Alors, ce n'est pas en soi, c'est une nécessité et une obligation pour l'état congolais à Kokokosala, une élection locale et municipale, mais qu'à ces alliés urgence c'était. Nde tokoki koyebisa bandeko eza kosenga musolo ebele na gouvernement ya président la RDC a beaucoup d'argent il faut koyeba que non élection ba organisaka yango na monokote il faut ezala budgétiser président Félix Tshisekedi na son premier ministre Inani Yilunkamba baye bakuti budget o ezalaki voté na premier ministre sortant na président sortant Bidie wana eza ko prévoir nulle part organisation ya ba élection locale. Mais comment on peut les improviser? Ekoki ko sala mate ceux qui na bidie oyo ndenge tozali na yango musoro na yango ezali te ba ko passer ipse facto par la nomination ya ba conseillers municipaux na ba ya ba bourgmestre et tokotala sikana cycle koya ndesiko tokoki ko organiser ba élection wana. Moi, je André Kioma na landi au penza malamu na boki biolobi c'est comme si le lobby ceux qui ont interprété malobanayo lokola l'élection municipale ils ont urgence té et koki ko pema tota la makambo ya insécurité na Ebola pendant que ba permutation on a ba remplacement on a ils a ko servir de lit na ex famille ya ex président de la République ba panzana na ba institution wana oyo depuis 2006 tout ça ba élection c'est ce qui craint la population. Bon, cher frère, na évité makambo ngonde tokobanga kaka soki eloko ni biso tokobanga ka ba congolais. Kobanga ezalaki ke non diable na nzambe bakoki kolala mbeto moko te. Mais lelo tozali na banguna bazaki kubandongwani ya lobi lelo bazali baninga. C'est-à-dire tozali na gouvernement ya coalition. Gouvernement ya coalition biso tozali komona ezalinde Joseph Kabila autorité morale ya FCC oyo azali majoritaire na ba autant de provinces à peu près 20 provinces sur 26 vous comprenez toye kotala na gouvernement azali na 42 ministres papa bomata bokita sachez très bien que tozali na gouvernement ya coalition lolenge moko ba composé sur le plan sur l'échelle nationale même au niveau le plus bas ministère ya intérieur bakoyeba na président de la république bakoyeba lolenge nini bakoki kokabola
ba poste de responsabilité ba nani ba koki ko animer ba entité territoriale wana eza gouvernement ya coalition cache na FCC et eza na bato société civile aza konate opposition aza konate denge ba kaboli na gouvernement denge pe ba koki ko kabola na oyo etali na seba nani ba bourgmestre na ba administrateur du territoire sur l'ensemble du pays ba kaboli et c'est fini. Dikolo eza gouvernement ya coalition na CP eza gouvernement ya coalition et loko ni to perdre siko bino bolingini ata ceux qui tokena ba élection vous êtes sûr que dans une province où vous trouverez la représentation ya FCC ba eli loko ba koki ko za plus nombreux ba eli loko na province wana ya cash ba koki ko leka ba eli loko ya FCC. Pendant que c'est lui qui chapeaute la province, c'est le gouverneur, c'est le gouverneur ici de la composante FCC. Non, Biloko Wana d'abord dans un premier lieu, ceux qui toquent à l'élection, mon frère. Cette élection-là, c'est une élection qui peut causer les troubles généralisés sur l'ensemble du pays et rendre le pays ingouvernable. Non, trouble et puis le pays serait ingouvernable pour le seul fait que Tozali n'a pas groupement de fait, n'a pas groupement de tas. Dans un groupement de droits, n'a pas groupement de fait. Ces groupements de fait, n'a pas groupement de droits jusqu'à ce jour. Tozali na cartographie, il y a chef de groupement sur l'ensemble du territoire nationalité. Mais comment on peut organiser une élection locale sans que nous ayons la cartographie d'abord, il y a une entité locale et Zaliwat. Et là, dans un premier lieu, que va régler le conflit sur le niveau local. Et que tous les groupements qui sont réellement reconnus, les chefs coutumiers qui sont réellement reconnus, et à ce moment-là, on procède par la tenue de ces conseillers. Nandenge Tozali Boye, prétendre croire qu'on peut organiser ces élections-là, c'est plonger le pays dans le chaos. Ce n'est pas encore l'heure pour ces élections-là. Dans l'élection d'abord, c'est l'élection il y a président de la République. C'est constitution électorale, les alignés, c'est l'ensemble du territoire national. Élection, il y a des députés nationaux, des députés provinciaux. Circonscription électorale. Comme on craint, je ne sais pas, sombrer le pays dans le noir. Entre des groupements, non seulement entre les groupements, entre deux villages, au sein d'un même groupe. Moi, André Kiomba, le problème c'est quoi? Le problème est que Bato Balingi va renouveler la tête au bazan à l'institution en abanda 2006 s'il faut compter, c'est déjà 13 ans. Mais oui, Tolobi va procéder par la nomination de ses animateurs et non par l'élection. Ce qui toquent dans l'élection est que la mabe makasi pour tozali na ba groupement oyo bazali reconnu dans l'état congolais te na ba groupement oyo bazali na mikanda ya l'état congolais. Ce qui toquent na organisation ba élection wana, c'est question que mutu ya village songolo yazala eli ou bien fraudé ba élection mutu mususu oyo qui était réellement connu na ba milieu wana ya au sein d'un même groupement azaki conseiller bazaki reconnu ba voter ye mais a gagné te ndengo moni salami na ba élection nationale. On a un niveau le plus bas, ce sont des villageois qui vont s'entretuer. Et ça, lentement et sûrement. Commencez d'abord par des provinces pilotes. D'organiser par exemple, en premier lieu sur 26 provinces, d'organiser d'abord même 5 provinces. Ou bien 2 provinces. Pourquoi pas ça le même jour? Dans la province Nyoso. Pour que même jour. Pour que la population à la calme, na isika songolo, toujours remplacement ya moto boy. Et que ça la mabongo te puisque tozali na ba groupement mususu na ba territoire oyo ezali considéré comme étant zone rouge. Oyo ba koti ko déployer matériel ya identification ya nani ya ba élection ya ba conseiller wana te. Yo koti ko itodana même conditions sécuritaires te. Moi encore sanitaire. Bakoki ko organiser l'élection wana mukolo moko te. Il faut to bandana na province test. Test pilote ya élection wana tozui ata une province. To organiser une élection wana to moni ndengeni. Aller avec ça progressivement. On ne peut pas organiser ça en un seul jour dans des provinces telles que celui du Kasaï ou tozwa kikamwena sap. Mais vous comprenez que tozali ko vivre les mêmes conditions telles que na province moko ezali ko se trouver par exemple dans les na cataracte na territoire ya cataracte na ba Congo. Alors kozwa
RDC comme si nous tous tozali na même conditions sécuritaires et sanitaires que élection wana ekoki kosala na mokolo moko na moi keno eza kobosana munene ya mboka oyo baye baza koloba c'est puisque bazali na possibilité ya kozala liboso ya micro. Ils ne connaissent pas la RDC. Azana Kinshasa dans un bureau climatisé, il croit que dans sa tête là, puisque mission na ye zali limité seulement à 4 murs au ya bureau na ye. Mais ayebite réalité nini mboko ezali confronté aloba afongoli mbanga alobi oh non tokoki ko organiser élection wana mukolo moko. Tokoki ko organiser élection locale. Eza ko bossa na makasi état de lieu ya RDC. Ezali ngongo tokoki ko causer même ko organiser élection wana te. Quant à cela ne tienne. Est-ce que vous avez affiché ni fichier électoral ni autre élection locale? Moi Namboko André Kyomba. Vous êtes de la société civile, mais pourquoi vous nagez na pensée nayo dans le même sens que Bandeko ya Franc commun pour le Congo? Ah non, écoutez, là c'est m'attribuer une faute grave. Non, je dis vous pensez, vous nagez dans le même sens que Bandeko ya Franc commun pour le Congo. Kayo évoluer dans sens wanate. Parce que c'est presque bateau belé à la société civile, balingi l'élection ana et salema nangonga moko et sengeli pona ba renouveler ba figure na ba institution na pona ba mona clair. Na lobie. Oui. Tozwana no puisque ceux qui bolo ba ko renouveler ba institution. Administrateur du territoire azane na ba responsabilité d'état plus qu'un ministre té, plus qu'un gouverneur té. Tokende kana logique wana. Mais ceux qui bandeko bazana pour ça ba renouveler ba personnalité na ba we ba ko animer ba entité territoriale. Tuna bango sika sur 26 provinces FCC a combien de députés, a combien de gouverneurs. Mais c'est pour vous dire que non, ça forme Oyotozalina Yango sur le plan du gouvernement national, provincial, et qu'on a répercuté même au niveau le plus bas. FCC a un nombre de représentants plus élevé que Cash, puisque Azali majoritaire d'abord dans l'Assemblée nationale. Et alors, quoi attribuer nani kolobatenga nazali na courant moko na bandeko ya FCC mais bazaba congolais mais seulement qu'il n'y a rien de commun entre FCC na Commission africaine pour la supervision des élections. Tozali d'abord au kosala une analyse objective sur la vie de la nation. Ezali te que tozali na pencha na esika songolo mpakala non. Tozali kopesa makanisi na biso na lolenge nini mboka na biso ekoki kotambola malamu na mayematali maponomi. Mais kolobate ezali na lolenge ndenge bandeko ya FCC bango bayebana bazaba politicien bayebiti nini balobela kabongo mais biso kaze Commission africaine pour la supervision des élections ce qui tozolo babo tozana intérêt songolote posa na biso eza kimia na mboka partout esika tokotambolaka tozala na bomoko bokabwani ezala te liwa ezala te ndesiko tokolobelaka makambo wana. Mwana mboka André Kyomba tozo kende na ko silisa maso na biso nakotala na ba feu pesi biso que non il faut d'abord quoi assurer c'est boyokani unité nationale na ethnio bayokana kate il faut qu'on planifie budget à l'élection il faut qu'on luka ko composer bureau ya CENI. C'est comme si l'élection na quota la préalable on a nyoso na quinquennat on pourra pas avoir des élections municipales et locales. Papa, élection locale yo oza kolobaka oza ko insister ezate ko la muki na mbeto na yo bimina salobi que non lobby élection kozala pona kozana ba élection yoka préalable d'abord ya liboso oyo il faut nécessairement yonga na lobby na kotala préalable wana nyoso oyo la kisi biso donc na quinquennat oyo c'est impossible. C'est impossible puisque musolo ezalité. Et puis cadre légal oyo tozali na yango loi organique ezali ko pesa batoyo musala ya ko kambaka seni eza ko talisa ke no bazali libanda déjà ya masolo jamais élection ko ko salama. Donc premier ministre akosi biso. Non, premier ministre ibisi bino te que élection ko zala. Alobi parachèvement ya calendrier. Et tozali na 5 ans, ndesika tozali. Est-ce que les na 4 ans et non na 4 ans bakoki ko sala yango et de lobby est impossible. Non, non na né oyo ezali impossible. Na né ezali impossible. Na tuni motuna na lobby na quinquennat oyo. Yo ebisinga ezali impossible. Non, na quinquennat tozali na possibilité wana puisque
il faudrait que nangonga oyo bako renouveler seni nangonga oyo bako voter bidie oyo ko pesa musolo pona oyo pona ko organiser maponomi wana en tout cas élection ekoki ko ça mais nane oyo te il faut voir ça au moins à partir ya ba 2020 2022 ndesi ko to ko ta mususu na élection locale mais ce qui ekoki ko porter obstacle na teni ya élection générale à 2023 la meilleure des choses serait ya kocha yango on a pu préparer l'élection à 2023 alors voilà un peu yo za déjà na kacha masolongo yebindenge nini ekoki kozala en conclusion ezali impossible ya ko s'attendre au lalo loti olobi que non élection locale ozala organiser na quinquennat oyo il faut voir ça après 2023. Moi, Namoka André Kiomba, to chuté moi moké, technique au sein déjà signe, to chuté moi moké na différentes plaidoyers. Il y a des société civile, des politiciens, bazako senga toujours ba réformer c'est nina loi électorale parce que loi électorale wana ils ont permettre c'est à l'indépendante té loi électorale wana ils a plus politique commentaire na yo. Ndeko ko banda constitution. Bamibeko nyonso tozali na yango na kati ya mboka loi organique loi organique nani tozali na constitution de la république loi électorale loi organique portant organisation et fonctionnement de la CENI mibeko nyonso wana ndenge tolobi ba test nyonso tozali na yango na kati ya mboka ezaka na problème te biso RDC texte eza kitoko tozaka na problème ya bato. C'est sûr que texte ezaki. Toza na problème ya bato. Oyo ba nimaka ba institution wana. Ba texte eza na problème te. Ba yebaza ko loba ke no tokende na réforme électorale. Pour le moment ngana mona ngolo kwa ndoto ababa. Puisque société civile mission naye ezali ya koprone réforme ya mubeko songolo mpakala te. Bato bazalaka na mission wana ezali ba députés nationaux na l'Assemblée nationale na Sénat de bato bazana droit ya ko légiférer mibeko mais kasi soki bandeko wana oyoyo to vota bazana droit ya ko voter ba moni que non to koki ko changer mobeko ekoki ko salama mais pour analyse na biso au niveau de la case to mona que ezali impossible leloyo ya kolala kolamuka que non loi organique ekoki kozala modifié mais kasi c'est impossible mais kasi eloko ya koyebeza ke biso to meki ko sonde biso case to sonde na espace francophone na oyo ba pays nyonso francophone to trouver mode il y a combien de modes de gestion na kati ya ba espace francophone to kuti ke ezali na seulement na 3 modes de gestion to za na mode gouvernemental to za na mode semi-gouvernemental to za na mode indépendant de gestion des processus électoraux. Maintenant, na mode de gestion gouvernementale, et ça la makandenge nini, ezali gouvernement za organiser ba élection au travers le ministère de l'Intérieur. Wane ezali gouvernement oyo azali na fichier d'état civil à jour. C'est-à-dire population na yeba na ba carte pour citoyen. Tozana mode semi-gouvernemental, mode de gestion semi-gouvernementale. Kuna nde tokokuta ke no seni institution wano oyo ezali kokamba maponomi ezali mélange donc de abaye ba force politique et sociale opposition mode tozana yango ezali semi gouvernemental maintenant mode indépendant zana bidie na yango mais bazali ko animer institution wana ba kokota ba politicien te okota seulement ba expert électoraux nde bato bazali ko animer élection nani processus électoral mais pas inabiso bien que ezali mode indépendant mais na pratique ezali mode semi gouvernemental. Ozo nandangai ba lobby kaka ke non ezali il fallait ezala seulement par la domination commission électorale congolaise même balinga ezala commission électorale indépendante commission électorale nationale indépendante. Alors du moment où l'on parle de l'indépendance il y a ezana moi kokoso ozo nandangai mais na yango soki tokepe bongo que tozala kaka bactère sur la société ba koki ko animer nani. Qui vous dit que non, qu'on a nassé ni eza problème ya bactère. Bactère société civile va continuer poser plus de dégâts. Bachaka président Seni après consensus il y a ba regroupement société civile. Les lieux comment qu'on imposer ba bitala nanga wana ba imposer. Non mon frère, ça c'est une exagération dans les propos ou c'est pour la motona lobité waneza wana soki bazali koloba yango est basa lango ba produire pour la consommation extérieure. Ambassade de Songolo ou ambassadeur ou pesa ki musolo activité wana yoka keno ba frapper seni mais mon frère
du moment où seni azali géré eza pe mabete ndenge tozali wana puisque tozali ko partager résultats ce qui est bimi négatif et positif entre forces. C'est-à-dire bon majorité nani kwa kize société civile était ba ya société ba kwa kize pe nani politique était po biso nyonso tozali na kati ya machine wana. Ce qu'il faut parler ezali que non na kati ya seni balongola selema makambo ya majorité. Partage ezala équitable mais baye ba politicien bazala kaka na kati ya nzungu wana ezala équitable c'est-à-dire ceux qui par exemple toza 12 hein to répartir 4 par chaque composante majorité 4 société civile majorité 4 opposition 4 mais la société civile yende mukolo masolo bakoki ko pesa ye 5 puisque il faut tous un nombre impair to yeba lo lengeni to ko dégager majorité na ba prise ba décision mais kolobate ndenge tozali boye seni ata les ceux qui bazui société civile mon frère ba ye ko tia biso nyonso kuna on peut causer plus les dégâts. Nakota a déjà repartition le bien les déjà en déséquilibre. Donc Bazan a raison, il faut qu'on change le électoral, il faut permettre sénité et la indépendante réellement. Non, mon frère. Le problème il y a indépendance, il y a sénité. Le fait que majorité Baza déjà est belé, ils ont déjà influencé déjà. Il y a un lobby hein. Tout ça là, au moins dingue loi la répartition il y a poste de responsable dingue zalisika. Tout renversé yango. Tolo bakeno 6 bauti na société civile 4 bauti na majorité présidentielle 3 bauti na opposition politique toza déjà na 13 membres c'est quoi le problème ezawa société civile lokola toza 3 composantes thématique éducation civique apesi mibale confession religieuse apesi mibale nani les organisations féminines de défense des droits des femmes PCPMI balé tokomi 6 c'est quoi biso société civile tokomi majoritaire est-ce que vous respectez la thématique thématique électorale et puis ça autant femmes autant ni autant to respecter tendenge nini tamuzinda za wana na seni aza ko représenter ba organisation féminine et comment pire petit ya non makambo ya pire petit ezalité mon même frère la société civile qui pire petit et quota non qui pire petit biso to organiser ba élection qui pire petit salami place nini wana excès des ailes il y a non seulement excès des ailes na incompétence il y a confédéré aux en mesure ya puisque pour obima il faut ba élire yo so ba élire yo c'est que aux en mesure ya confédéré mais ba organisation d'abord yo en tant qu'individu aux en mesure ya confédérer des organisations té mais comment yo ko kamba lisanga wana c'est impossible mon frère alors na yango tomoni problème wana té sur le texte tokende na processus ce qui que volonté politique puisque c'est ce que les gens oublient la révisitation il y a cadre légal la to uti kolobela ba mode de gestion oyo ya ba processus électoraux au travers le monde et dans l'espace francophone et lingi koloba que no mboka na biso les qui post conflit bien que zali commission électorale nationale indépendante bactère ne se faisant pas confiance entre eux il aurait fallu que non basangana ezala ba politicien ezala ba ya société civile de sorte que non résultat oye ko bimana maponomi soki ezali ya mabe soki ezali ya malamu ezala partager entre acteurs impliqués au processus électoral congolais ezali méthode moko ya kitoko makasi problème eza que non soki tokomi na ngonga eloko ya koyebisa ba politicien soki élection ezobeba ezali ba politicien congolais à titre d'exemple au moins tokomi na machine à voter baboyi olie bandi ma machine de sorte que non batu nyonso ba se préparer na maponomi tokomi 24 heures 48 heures avant les élections batu nyonso na ba yabanda ko boya bazie kondi ma machine à voter lelo na assemblée nationale au commune les ennemis de la machine à voter bazo bénéficier $13,000 à la fin de chaque mois est-ce que nous sommes sérieux? Donc, Ndeko Lutundu, la a raison, on a ma proposition un peu si il faut que Moto a déjà 5 ans dans parti politique, à côté na sénité. Mon frère, na uchi ko yebisa yo que tozali na problème ya texte T. Na yebisa yo que tozali na problème ya texte T, tozali na problème ya ba individu oyo bazali ko animer ba institution que ces gens-là soient sérieux responsables.
et à politique un point très. Peu importe son temps. Merci beaucoup. Moi, Namboka André Kiombazali, vice-président ya CAS, Commission africaine pour la supervision des élections. Oyo Ayanoli Penza na mituna na biso. Moi, Namboka André Kiomba. Merci na kwa ndola biso. Biso pe totondi bino mingi. Na bandeko batikalo balandi biso totondi bino botondi surtout pour attention na bino. Merci beaucoup. Continuez ko benga ko sala ba remarque ko pe ba suggestion ndenge toujours bomesana.